congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com. Site ya tolo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment vous avez belé à Kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Là vraiment je vois mon boss monsieur Josué Didi Dipumba. Hein, grosse moulia mission ko bengo taille commercial bazua puis je vois encore notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa Ampère. Merci beaucoup aussi à Jeffer Mikwete, merci beaucoup aussi à Mouna artiste devant la caméra métinois quand des grosses moulies dans le baranasi na yena kangi bafitu avant ba leke fo basenga ngandela mais ke baso basenga te ba lekate po babi mikolo to eza makasi nazo mema banka likolo na wati seto ah tozo benga bango mikolo ba muswamba ba lesheki bata molongo asima ngos mulina okina bango ka likolo toza awa vraiment na matanga ya artiste na biso Bexi mwana oyo vraiment akufela ki mama lelo vraiment matanga ya Bexi mwana akufela ki mama lobi pe tozala ki déjà et pas papa Wemba oyo pe azali suna biso te toujours na makasi ya Congo France tozo la rabino toujours ba information na source lelo toye pa ba Bexi mwana vraiment bazo prendre matanga oyo aute ko perdre maman na ye mais na zane na plateau na compte à moi déjà je dis bonjour Bexi. Ouais, bonjour grosse molo. Merci beaucoup toyebi ke outi ko kufela maman. Est-ce que maman abela kito ezala ki c'était dit à quoi maman toyoki ka sango maman kufi mbala moko. Bon. Mère abilité et puis na pesi non bambote trop na bato ba yo soutenir ngai na marambo na sana ngo parce que na Bible balobi lela na muto azolela sepela na muto azosepela. Donc voilà quoi. Na pesi bambote mère abela kité ils amaramon tata ndenge nzamba bongisaki na kibonzambe na ye donc voilà quoi. Ouais, c'est ça. Okay, merci beaucoup. Tout ça, biso vraiment, na ba question et belé vraiment yako tout noter parce que aux na douleur yako perdre maman vraiment oya boti na mokili. C'est pas facile yako koufer là ba maman pour nga la bengara ba parents na biso nde bazala ba nzambe yassé. Donc ceux qui déjà au perdre mutu moko oya zaki nzambe no yassé, ezala moi choc moko o muta ko ya ko remplacer ngo azala raté Bexi moi na toki ko zoyer vraiment te to poser ba question mingi to ko zoyer malasima après ba matanga soke leki toko luka Bexi mwana toko betane masolo toko tuna kande na botuna inga ba keso botindenga na tuna Bexi mwana na rotuna ye mais lelo vraiment o excuser nga bo excuser ye aza vraiment na imera biete ya kokufela maman yango wana vraiment na koki poser ba question mingi te mais Bexi mwana moi un mono na nukara na bato bazolanda biso vraiment monde entier. Bon mingi ya kolobezate bato ba yebi ba événement o na uti sala mikolo eza ba événement mo ya ba incarnation. Donc en fait, déplacement, il y a Makambo et Sengo et Sangani na Makambo Yamawa. Grosso dit Makambo yo fait Zalarayo. Fait Zalarayo donc il n'a habité. Mais on est ensemble tout ça la Makambo pour ça la bien. OK, merci beaucoup Bexi moi na menga on préféré pour lundi au boiraki déjà na studio. Ba tu ba benga inga babi to mona ki Bexi moi na lundi boiraki mais mardi maman kufi mais ezali wa ya mutu nyonso ezali linda likelele zui Bexi. Lobi pe ko zona ngambu na lobi pe ko beta na ngambu a Jeffer. Lobi kuna pe ko beta na ngamba funk disuka stema ezali wa nzela ya mutu nyonso. Maman na biso maman na Bexi ke ndeko pema na kimia oyo vraiment za maman ya mobotu ndenga boti Bexi ndenga boti biso mais Bexi moi na ko préféré kaka opesa kaka numéro ya téléphone et surtout plus mingi na musala na yo et surtout aux na studio batu ba ko contacter ba dieso la London pe ba benga nga to beta masolo mais Bexi moi na moyena poser ba question mingi ezate Bexi moi na yeyo a opesa bino monde te bo rolande émission na biso rien que numéro ya Bexi moi na et puis bo bando benga eka pona ba mabanga Bexi moi na zawana déjà studio a côté azo boaka déjà on nyonso ana besoin ya boa Bexi moi na boaka ye mo ozala mieux placé opesa bino numéro bo benga bo beta masolo kande na lobaka si tu solol on te solol si tu solol pas on te solol pas Bexi moi na moi numéro ya téléphone. Ouais, au rappelez nga ku sous dieso la mutu na ngai Sirazali. Merci na Marambo Sali et puis na
Béra de presse des Amunda, merci beaucoup. Et Arissemble Suprême, donc, il a habité Arcy de Paris. Donc, numéro 1, on a Tozana Day. On suit le temps de Bosanate qui Tozana Studio. Moussala Pezo continue au Salama. Nenge Tata Lobay Mamboy Salamela. Moussala Ezali. Ok, papa, Pambola Kyo, hein? Yo, Marambo. Chrono, ça n'a pas bloqué. Tant on a beaucoup de chrono, on a beaucoup de chrono pendant et les kilos. On a beaucoup de chrono que les camarades le tolo belango, mais la minute on a nous, tous en a maramba day. O alinga benga pour na makambunde zalakaka 09 94 97 21 43 09 94 97 21 43. Et puis on appelle Simote na Giscard Longomo le pétrolier. Dans Onyo Soto Sali pour Nangai, Zambia Pambolaye. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à JC Kandolo, mon vieux balobé le kilo. Allô, ben. Ok, merci beaucoup. Gos Mouli Azotambu sa micro ne kande zalara. J'ai fait un invitation de Rotambu sa micro to beta masoloka nenge zalara. Nena lo bara si tu solol on te solol. Si tu solol bon te solol pas to vraiment na matanga Gos Mouli nazo salara musala nanga. Na ebite son rokota na kati. Vraiment tout ça na matanga quand des arato beta masolo mais quant à moi déjà yaya na habité son rokota na katina sa musala na ngai mais quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Bonjour. OK, merci beaucoup de to kutio na matanga ya ba Bexi moi na moi un mot na yo na batu nyoso vraiment bazo zo tan kolanda biso monde entier. Ngai ya na Bexi propre. Chicho Mbala papa Lopango. Ngaza Luanda. Na ekana makamu na eki na ekuta mabebembe. Maman o penza kufi atiki biso. Yaki ma mère. Futi biso tika nga yaki na yaki awa na tika maladie. Nga na yaki makambo ekuta nga yawa. Ya mama Nzambe. Na ekuti biso bon ya Nzambe. Maman beli vraiment nini pour monde entier bazo benga nga. Bazo tuna nga grosse muli yo mto la biso vraiment ba information na source. Kende matanga wana luka bango bebo beta masolo tunela biso maman abeli nini po to mona ki Bexi mona lundi na studio abwakaki et puis mardi vers 16h baza ko annoncer biso que maman ba Bexi mona kufi mais na éviter yo amis placer pour na ko éclaircir monde entier est-ce que maman na bino abelaki to ezaka mort sebi mère abelaki na tika de maladie c'est des maladies bakisi on de bakisi hôpital mais batation batanga typhoïde batation motema. Na tika kina na hôpital ana obela déjà obela de ça fait 2 semaines ana obela déjà tinga ya ngola tinga kini boye na tika ya obela donc ils ont mamté batba loba mais nzambe mtabengi ils ont malade pour na tika ki malade kufina mo kanu nzamba bengi donc bato bazoloba ke Bexi moi na sacrifier maman na pour na générique oh ya qu'est-ce que j'avais dit encore ya faire rigolo j'ai dit des nuances donc maman kufina eli wa normal ya tana eko kaki. Mère pena ezantanaye pour anobe la tension donc tension matarapa pamba donc ya bila tala pour tika ki bena l'hôpital avec nos traitements azonga avec nos traitements azonga nos traitements azonga OK nos traitements azonga ti Nzambe abenga ki ngala ngata kinya. OK, merci beaucoup Gos Mouli nazo sala musala na nga 42 zalara nde to ezali kolo bo bozo luka mikolo ba interprète bozo benga ba crédit zo sila bozo luka ba interprète ba mona na te mikolo na benga ba muswamba ba le chèque bata molongwa sima Gos Mouli na OK na bino ka likolo wati zeto monde entier donc rien à dire rien à commenter na ça vraiment awa na ba artiste ya faire rigola je dis de nia signé Kaboloni na moto ya Yambo oh vraiment balandi muninga na bango moko Bexi mona oyo a perdre vraiment maman ne wa kozonga lisusu te na kena na ngambo koto na kena maka usi moto makambo. Quant à moi déjà je dis bonjour. Bonjour grosse molure. Bonjour grosse molure. Donc j'ai de l'or Mosier. Tu vas assister l'un de nos collègues qui vient de perdre sa maman qui est la nôtre aussi, donc notre mère. Raison pour laquelle nous sommes là, Matang est en Angola, précisément, dans Luanda. Batutu Baebi, Yango Moni Biso na Kisasa, le lolo est enterrement. Yango Moni tout ça pour tout compatir l'un de nos collègues, c'est ça. En plus, condoléances à sa famille biologique qui a vu Nabiso, Papa Wemba, tous les lâchés de l'arme aux îles.
au hasard source d'inspiration, il y a génération tout, génération. Oui, bota ba wingé, bota ba nini, bilo voilà tout. Donc, tout ça n'a pas monté. Maman aussi. Je suis malade, donc à peine naoki bien, raison pour laquelle je me suis un peu absentué dans les réseaux sociaux. Nabimira pour na matanga, donc comprenez quoi, c'est ça. Et merci beaucoup de rejoindre biso vraiment bino temps mingi te po boye vraiment matanga o ya repère de maman ya Bex so tapé maman na biso nyonso koku fait la vraiment banzambe ya se ezala rapetete o eza vraiment ngana bengaka bango banzambe na biso ya se po sans bango biso to bimate yote eza bible mdeloba yote bible mdeloba bongo nzambe na tata bala maman se yote mota makambo lelo na olukala makambo epanete po lelo na boyi polémique mais moi un mono kaka peut-être kabwana non mais on peut se numéro de téléphone po batu ba ko lela mabanga boza na studio na ebite moi un mono na to clair na biso na yo et puis ba mabanga no na moi ba numéro de téléphone marqué tout ça matanga mais numéro de téléphone moi ba mabanga ero tomber te po yango nde musala na biso numéro na on peut ça te po batu na continent o balege belé o na ba koki na mon numéro 09 ni bo benga te to. J'ai un succès planétaire na charge na ba Raoul Machoupe kuna na Tokyo, na ba Londres, na ba Roger Mufuta, na ba Paris, ba Bera de Prince des Amunda, ba Diesel à London. No moni ba Diesel ba Lensolo na ba Los Angeles, na saturation moko na boyi na na artiste mon na escroté, na nga kwa simé ba engagement na nga soki na simé muto yo kana pour le stand na za boyi na za pena ba benga lo sauce bloquée, mambo za bloqué. Donc j'ai beaucoup à dire même tout ça dans ma tanga yango moni un peu climeza un peu nengezo kendele puis voilà dans ma tanga ya maman na biso et puis dans ma tanga il y avait beaucoup il y a on a leli na sala analyse beaucoup de gens disent que non notre musique ezo kita tant fait beaucoup la dae na hôtel la pena que non oui oh ezo kita pour te perdre bateau ba yebi musique donc on est munene na mboka na biso nous te la sugo na bi oui lelo on a raison na ki on pena lobby ton ça message on a obligé ne hôtel na makamne ba lobagi non notre musique eza na baisse bilo on a hôtel na kena parce que toujours perdre dans na biso ba chogo moko ya musala o ya niveau mo o sakanate par rapport au monde ba tumsu bazo bebisela biso bazo ko umela. Donc tout ça ni eza mokano ya nzambe mo lo wa sala makambo ngona ndenge na ye to ça ni to zo sanga matondo e pa na ye ndenge ye moko alingi makambo kendela bonga pe na bigi na liwa moi aussi na auto tombé malade et puis voilà donc yango moni mo absence nanga mais cela n'empêche pas on a bisa bango que non ba travaux na biso comme presque à la fin mais na ba matango to nango on est obligé d'arrêter nos activités jusqu'à ce que le matin les candidats là nous avons bango fautif les padres ont une opportunité na minute déjà si batoki saki basali sauce babwaki na kati moni sauce basali bakitsape bilo na nzumba monte il fait zoatin ya kotoka maman zo lutwa tsame kama munga so ekangi donc tsike ba bilo mo ya nengona yango nazo bisa batutu ya poto base à la calme lelo ezapena ba news pena ni noate wana la pesi monga ma rétro ya moké ce qui est censé nous venons de perdre l'icône de la musique africaine Papa Wemba qui vient de nous quitter d'ici quelques heures lelo et bika yala depuis lobby et puis voilà nako monopoliser parole te na yebisaka batutu oyo bazota la biso to l'ensemble eza pena dédicacé Raoul Machoupe na moni na Tokyo azo le laver beaucoup na moni monsieur Chebi Patrick Meka ombre jaune ya la Al-Qaïda azo le la na moni Bera de presse de Samunda po ya za mutabilamba batabilamba bazo le la makasi Bera de presse de Samunda leli donc balele belé donc les eaux à Los Angeles tout le monde ba profil baté donc au monde akaka au monde badadi mavungu au monde pena nengeza wana ba diesel à London au monde pena bazole la makasi donc au monde ti côté ba Yannick Kayenga na Belgique kuna mona ba profil na bango ça fait beaucoup ba Yannick Kayenga ba Star Pedro bazole la makasi donc ya osakanate donc
tozolela makasi donc nga na nga na lobaka yango wana towana tanga matanga donc eza tanga badédicace te na lomoni kaka oyo namoni na profil bato bazokabola mawa na biso na famille vie beaucoup donc on est de cœur aussi avec vous. Merci. Merci beaucoup aussi à Malolo Nzamba Maman Loris et la Congoli AP Abenga Kinga Peto Beta Masoloka Ande Zalara. Merci beaucoup à Maman Emiline Nzamba Lobi Motema ya bato ya tous pepele ya Mbeto le 13e apôtre. On est ensemble to les lara on a bino bino bozaba maman chérie on a lingara mingi. On est là, on est ensemble, il y a pas de souci. Mais na kena mon panti na ngana vite so kozonga quant à moi déjà je dis bonjour artiste. Bonjour grosse. Okay, merci beaucoup to moni vraiment na matanga ya maman ya ba o aza collègue no vraiment bexi mon on va perdre maman na ye lelo vraiment o bazo panzana ebite moi un mono nanu na batu nyonso bazo zata ya kolanda biso monde entier. Ouais bah salutation à bango bon moni biso to fêtité to ine matanga donc to vande malgré to mena ba secret mais to lela parce que azalaki maman o ya sala que non tout monde a berci moi na ndeko na biso ce ka bima na mukilo c'est grâce à sa maman donc il m'a porté à déjà en amour na pendant 9 mois donc tant que solo likolo automatiquement photo lela pour et où t'as mon amutema donc pas c'est quoi ça fait vraiment mal mais on n'a pas le choix parce que nzambe moi le biapé ça raye mutabo to la mettre ba circonstances ni on se tu vois et tant ozu a un peu moli moi maman berci on n'a pas le choix donc photo commissaire car ya mon to commissaire ndeto lela gloire à Dieu. C'est un peu ça. Et consoler aussi notre frère Bercy. Merci beaucoup. Moi, mon nom Capoto Club vraiment. Moi, on a posé bino ba question mingezate pour botoza vraiment nesika pasi. Et c'est ngoté tala lelo papa ou mbapa ke. Donc yango na mokili photo vivre aka na ekenge parce que on ne sait jamais. Lelo zuye lobe okozonga lobe okozwa marka us donc on ne sait jamais. Nzambe nda yebi mais moi mon nom Capo. Journaliste. Et je dis mais c'est tout votre journaliste mon. Ça langage toujours que marka us. Ngana osana ngaka musana ngapoli weza nzela mutu nyo. Ola jabi ke ba mise mère ba beksa dae fe bokula dae tout wa robenda côté mususu. Côté presse, moi théâtre rande ke na musique religieuse. C'est bon. Mota makambo bo comprendre c'est marka us. Mota makambo lelo na boyi na makambo. Mais mon artiste c'est moi un mono non lelo vraiment na plateau na moi to yindi c'est zate moi me mabiso na watis de to zate pour interprète mikolo ba les shake ba musomba bata molonga simande bazoye baname moi un mono na kara photo club vraiment na émission na biso par rapport ndenge boye ko participer mawa na collègue na bino Bexi mwana merci moi nana puis à papa Wemba biso papa Wemba donc paix à son âme on a ta papa na lela na lela parce que dernière journée masolo to solo la ngane et pourquoi quand Nzamba ça la bouée donc toi on a choisi j'ai de larmes aux yeux et n'habite que monde entier peso là parce qu'il y a un mutumoro icône et la musique à Congo donc na mingo lobate na mala mingo lobate mes sincères condoléances na famille biologique premièrement on y a père Nabiso dédé na orchestre ne vivre la musique parce qu'il n'habite que bango to bana larme ba vraiment blessé et balela mingité bakumisaka nzaka ezola pe alele longo mongo na famille ezola na lela er nyonso na banzembo ezola yo yebi donc ça fait mal au cœur mais toi na autre maté et bana tu ya poto tous ala toujours soudés tous soutenir famille on a moralement physiquement spirituellement dans la mamutu tous on a bango ensemble tout